Ok. Bonjour, bonsoir, on a fidèle abonné Nyonsto Rose Bombo officiel. Bonjour, na warrior Nyonsto partout dans le monde entier ici qui est bino. Voilà, ndeko na bino mobali liboso etando. Ba poste télévisé na bino Boaz Poutine les risques noirs. Obokumo mesane mikolo na mo ba analyse mike ya ba 15-20 minutes na komi goya ko pesa bino. Kala mingi te nazomona ba message na bino ebele na ba commentaire et puis na ba privé bozo benganga bozo komelanga ba live kala mingi te so banda na banda bon ba live mais tunga kina no sala un peu moi ba vidéo ya mike voilà na ko analyser nga bo mesana nga et puis banda bon ko passer vraiment ba biloko ya malam ba sauce ya malam tout ça ko préparer parce que ça bon na ba système d'émission sous représenter à la carte Rose Bombo où ils allaient un peu na mo ba innovation en fait, il y avait mission, contexte, où ils allaient peine par ailleurs, où ils allaient bon innover à Rose Bombo officiel. Voilà, francophonie, au-dessus les cas, francophonie, au-dessus aussi là, tout bon clôturer francophonie. Malgré que si les penza na ndenge ya bienté, si na ndenge au senga et tout donner causer la té biso ba congolais partout dans le monde, que ce soit ba na diaspora, to bazana na République démocratique du Congo. Malgré que si bien que si na matangaphonie, mais au moment de francophonie, marambe belé ou sur les gars au moment de francophonie. Et belé. Mais tellement j'ai bando beta madosa qui plus focalisé na francophonie. Et ça qui n'a pas actualité belé, n'a pas détail belé, ba point belé o eleki, mais to ça qui pena temps pour le bela bablo ou musutevo toi qui focaliser mi nager de la francophonie ou rassembler qui ba jeunesse science tout ba discipline tout ya sport. Voilà, lelo nazali bongo luka nazo ko épingler mon point morobo ya rencontre ya Gims na affaire rigola. To me un peu ko lobela ngo rencontre wana qui vraiment na beat nini. Voilà, cause de beat ya rencontre wana. Qui pona nini. Bon, na mo analyse moke na osala so tozongi moi sima bakulwa tant il fallait coupa bagolo ce qui fait rigola kutani na artiste mo songolo pakala toujours ba roleka ba rono peut-être featuring voilà ba rono featuring mo en cours à téléchargement lobi pe ma grande surprise na page ya mo artiste fait rigola a komagelo ko quelque chose en téléchargement en cours de téléchargement. Bon, on a évité ce que ça fit, ce pénis, ce pays a un petit qui va fanatique, ne va vouloir le bâtir, ça featuring. En tout cas, tu vois, moi peut-être que les alliés, ils ont un point d'interrogation à minto. À côté na Bravi, pas Yemaïbo na francophonie, na Barbara Bravi. Ou non, à qui t'as la fait rigola, na non, va préparer featuring. Na maître Gims on va préparer featuring. Voilà, bah qu'est-ce que tu me tournes à Yangwana? Pourquoi pas? Tant il fallait pour akutanana artiste misusu ou bazan dehors ya Congo en fait ba star internationaux. Mais pourquoi pas biso ba warrior to ya raté to lo bakeno les featuring. Voilà qu'est-ce faut nous tuna ngwana. Parce que là ça pena que différence ya biso na bango ezalaka. Tracy allait bon émission ya Frank Stemai. Alors, le maître Gims ne ba yi la faire rigola na kati ya ndako ya faire rigola. Mais surtout lundi bien la vidéo où il foutait qui wana parce que tant on fait rigola publier qui vidéo où il y a publier qui vidéo kaka deuxième vidéo en fait. Mais première vidéo a publier qui té. Tu éviter si go première vidéo où ça les go panzana na ba page wana. Nani mtu a faire fouter qui vidéo wana. Na vidéo na notala moni muto aza na kati ya ndako na ye o ya yambi batu azaka na charisme donc muto ya yambi batu ba représenter mutu te ba ko loba te ke no juna chana na ko loba te ke no ça mettre Gims ça Gandhi o moni ndeko na yo et puis faire gola sans charisme minu toujours libanda donc complexe d'infériorité. Alors là ça pena que non donc assez a commis go se sentir le rôle kutani asali bosso ya nzambe
akutani liboso ya nzambe lokola mokonzi moko boye. Or Maître Gims aza leki na miziki na ye na musika. So raconte wana ya faire rigola na Maître Gims ezali na beat nini. Voilà photo nga toyeba na kati ya émission. Beat na mo ezali est featuring ezali bongo se préparer toti. Faire rigola na émission ele kakala. Tant fallait ça la collaboration ça va featuring. Basaka bato liboso ya ya lo bakeno ye jour ça la bongo a comme ça featuring, ça dit inspiration esili. Tant que l'inspiration zanano a ça la featuring te. Mais l'autre mon artiste a vraiment luka ba featuring ba bloko aboya kala. Le logo mo rattraper. Nyoso wana pona luka a comme na course ya montre pona luka ko se comparer na fali. Voilà. Raconte raconte ya modèle au na République démocratique du Congo tout le monde a un belé. Tout le monde a fait na Macron, fali pa yaki bongo kota la Macron, non, Macron yaki bongo na République démocratique du Congo, tout le monde a bon fali na tambusa ki na bandal par-ci par-là. Mais biso ba warrior to zalika fier par rapport que fali toujours mona ayami muto a monene président Macron za président ya République il y a France, donc le président Moro Toloba, président mondial. Voilà. Si vous Maître Gims, pourquoi pas, tant Maître Gims va coûter une affaire rigolo. Pourquoi pas, biso si vous faites Toloba, ah, félicitations Maître Gims, au coûter une affaire rigolo. Pourquoi pas le babongo, Toba, félicitations Maître Gims, au coûter une affaire rigolo. Pourquoi pas, Topé Sarah, félicitations affaire rigolo, n'a coûté un Maître Gims. Ils ont là, c'est déjà place complexe, les places bagolo, un complexe. Or, Maître Gims azaleki et pas à faire rigola musicalement parlant, même dans âge. Maître Gims azaleki pas faire rigola. Donc le lot toi réaliser, toi analyser et ça le là moni na ba famille surtout ba famille africaine, ça dit leki sera une vie a moment na le wa ba ya ba komi pamba. Ça dit leki sera une vie ba ya ba na mbongo te, ça dit ba ko côté mais ça même leki na kiti, ba côté ça même yaya na kiti pour appeler ça leki afanda. Yango to mona na ke salama kiwana faire gola au fani na Maître Gims charisme za tozo seka pamba. Maître Gims a sali publicité na ye ya concert na zo annoncer concert na ye ezagi bongo na abeta bongo na nuit ya francophonie les 5 août. A zo annoncer concert na ye place à Kobeta. Abike a Kobeta les 5 août. Atangi komba ferité. Mais qui peleke se fait rigoler la suite la simaye pe mbalamango o ngape na robeta bongo les 6 mais les 5 pe na ozabo na concert ya Maître Gims tala n'habite tala place au artiste azanga charisme ba ndeko na ngai bozo ko pose ko place nini artiste azanga charisme. Donc eza pasi ba ndeko na ngai eza vraiment pasi ba goloa. Na profité na pesa mbote na SFR Mombala américaine et puis na Jonathan de Guzman et puis na Cindy Lutumba na Nadège la poupette HD Papi Voka le mannequin du gouvernement et puis na Fuji Mavinga l'exemple Angeli. Voilà, bah nous déjà passé. Fali Poupa a ça la collaboration et belé. Tant Fali Poupa a ça la collaboration bango wana bazalaki koloba ke non voilà Fali Poupa azo welisa bano benga Fali bano benga kutu ba menga Fali azo mutumo azo mi welisa en fait azo mi welisa luka ba collaboration. Or le lo collaboration fallait luka dans la personne mimi le lo fallait ça suna tangu ta ba collaboration te le lo yana batine ba komi go ya pour se collaborer na Fali Poupa to mona ke yango. Dernière nzemo fali auto sala na Mokobe mengo alobaki yango ba mama ya wenzi ba fandi ba tiki koteka pona osela bongo Fali Poupa aigle aya na marché aya na wenzi pour ba sala collaboration a préciser que Fali Poupa za Burna Boy francophone actuellement dans le monde de l'eau soko boy Fali en tout cas faut sala mokili nao le lo Maître Gims faire rigola a romi goluka a diembe la Maître Gims ça dit faire rigola on a posé la visibilité a romi la visibilité alors je vais battre par où commencer il y a un autre cas au monde non soit ça dit peut-être featuring na Maître Gims ne obimisaye
Or, Maître Gims, Aza artiste, oui, Aza artiste congolais, Aza mon amour Kalogo la fait rigoler. Mais Rose a un complexe sur Nicolas Maître Gims. Maître Gims ne faut pas appeler un complexe sur Nicolas va faire rigoler. Parce que va faire rigoler toi bandi musique, le Aza sur 17 ans de carrière. Si je ne me trompe pas, 17 ans de carrière solo, depuis à quitter musique à maison mère. Lelo en bref, fallait pas ne pas à bongo na Maître Gims va à bongo na complexe va faire rigoler. Au moins va faire rigoler va kembi. Bakembi na miziki, babeti miziki ya souffrance, ba miziki pena ya likemba. Ba miziki pena ozanga même mbongo ya transport pendant que répétition. Ba mettre ngis ba beti miziki, ba bandi miziki na ba place oyo ya déjà que Medi ezali, Maramuto ezali, ozana chance, soko ozana mo talent, oza courageux, wana chance ya ko exploiter ba talent na peu lelo au comme valablement. Même na balé tout le monde a moni championnat de France, et ça championnat moué à la miroir en fait. Et ça le roi miroir surtout biso les joueurs africains, surtout les joueurs africains. Mon joueur africain habite en France, soit bandi carrière en France, soit en briller. Ba français va s'aller lié toi va s'aller la promotion la chaîne na bango les gars. Parce que en France na français va presque premier na média. Voilà, yon monaka ba brillaka ba bimaka mbango. Exemple kaka Kylian Mbappé tanenga briller. Tanenga zo bima. Mais surtout landi bien na mata muke metala kombo ndenge etekani po nini aza français abeta na championnat de France. Voilà. Yo c'est ba mettre Gims ya mwana. Normalement lelo fali pour passer à zayi logo la mettre Gims na o déjà sali o sala lelo pour na conclure na mwana analyse na sali. Na ofali pour pas déjà au sala na minute oyo na place oyo ya komi. Imaginons ce que azaki bongo congolais abotama na France. Voilà, abani musique na France lokola ba Gims ne ba banda, lokola ba Nino ne ba banda, lokola ba Daju ne ba banda. Lelo fali pour pas je sais pas angaza nani. Lelo elo nino anga pesa biso suko lega azo pesa biso dans lelo. Donc après pour te conclure bande konanga ba warrior to comprendre que tous en position moko ya force. Bato baza bon en fonction en faiblesse ne ba mo ba luka ko se justifier. Alors biso te justifiera suite. Biso tozana avec la pesa biso gara biloko na temps réel, biloko na temps ekoki. Ni on to liaka. Mais bango tema baza na sécheresse, bazo luka visibilité, ba no ba jeune talent. Ya ba mo luka ko se faire humilier partout. Voilà, ndena lobaki tozaki na esengwa mana suka nango esengwa na bisa francophonie ebongwanaki matanga phony pona nini feregola biwelela welela. En tout cas bandeko tokutani bongo mbala sima na ba vidéo prochaine. Bye bye la famille.